likambo ya justice wana eza que par rapport à bakombo oyo bakoti ici bana ebi mobali wana vana na dela bazana kasavu bafana ndako na ebi mobali wana tala toke histoire à mobali atiki mobali mwasi na mwanda abala a dépenser pe ande yo a dépenser leyo asundoli na 7 bana apo yo lo bake mobali nanga abalanga on ba bisi ba photo et tout machin mais de la peine nga na okele mawata la famille place ni na okota ba photo eza nango ba ko balancer libala peze sa mama nga bali de la paix ndenge ba bela abala ki Belinda faut balancer ngo ba mona yango na civil wala na okuta ya mikolo ba biso ba pesa ya mikolo Belinda zo ya lundi confirmer bino artiste boko lembali kambo te mibali ya bato boye barate boye barate tang bolinga mibali so ba bala bala c'est oh non de so ba bala ka divorce na simba na ngota divorce ayo kudana de la paix moi c'est ma bonne élie so moni ki bazo kena bango bien ba vendre c'est l'hôtel so mobali wana ba vana naenda ko yo ba ne ba vana mobali wana ndako moi si wana azaki wapi oh ça plus pire ya makasi ba tonton Mathieu bakabona légalement té basala divorce légalement té oyo ndebo omoni yo na ke na binora ndenga bali de la paix na civil ne pas bala ki Belinda na civil ya Belinda sko bakabwani té il fallait erona aya a se prononcer alors que o mobile nanga siko basi babala ni na miso mokipe na miso nzambi kaza mwasa mabondeli ni bangomba sala ki mamudele pona libana e so zai mobile na tenza mangala se bazo pelise la bana basi wana mibale moto balingi kara division nzala balingi kara division nzala moni o basali Belinda yo balo kasi yo simbi bendele nzo nyeta msupe ba salo ngo tonton Mathieu na mwanda avana ndako moko na Belinda aluka sola na mobali na ye soki eza mobali na ye kaka soki aza parce que avandaka na de la paix ndako des années bazala ndako donc eza mobali ya de la paix ndeko na biso moko ni bacomédie toujours zala na bango ebele baza bahypocrite baza bahypocrite eye bino batu oyo buza na posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te agence eza kaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mobimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka les bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre dernière émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça avec Yves Ipan, directeur des infos. La finale avec la série continue toujours dans votre chaîne Cyber Promo D143. Voilà, nous sommes déjà avec Zizou Zidane, l'artiste comédien Yambor Nabiso, Baobazo Salafia
fierté il y a théâtre congolais alors tous années awa to sur la ebélé par rapport à l'actualité aussi parcours naie nzela nini ndeko atamoli po plus maso ezobeta mandenge mususu metoroye bango à travers cette grande émission merci na poupon du bon katsa Canada mon ami na bosani to Christe mon futur et sans oublier ma maman que j'aime bien Billy Vumuka Fondation Tosunga Bave Norfelin et parmi de moi hein, avec toi moi solo qui quoi donc John Lubila existe belé merci na maman Émilie Nzema Motema tous pépé le météo maman de Kelemba et na bossanioté grand frère propre Jean-Robert Kalala les savants de la rue c'est la force créative Motema et maman Nicole maman la parfaite 50 à Paris voilà tu peux si les gens de pas Zizou bonne santé na yo ça va toujours aux obenda la beauté aux obenda on est ko vieillir tu sais ko se rajeunir toujours Tozana ok bandeko bamoni sur le lot pour la première fois on a super promo non deuxième fois voilà oui ça bango nini na ba fan na plus au batala ba fan na nyo sa super promo na libino mingi vous aimez, vous partagez, vous likez, pourquoi pas vous commenter dans l'émission où vous les kitoko ceux qui vous montrent moi le mot en béba tout déraper vous faites sur remarque mais vraiment avec Yves je crois que ton est bien parce que il y a ça l'émission est bien et qu'il a très bien donc là il peut wabino dans les idées où on a super promo ils ont des informations aux ambassadeurs à chaque fois analyse vient aux atouts nous on a plutôt sur la bino que vous avez informé en temps réel et vous avez informé vraiment la source dans ma campagne les caractères sur le monde entier la communauté congolaise. Merci beaucoup mon avait. Toujours soutien, il y avait un scénario tout le bon quoi. On soutiendra toujours VA. Et en fait aux ala moi si entraîneur, moi si nani, je sais pas na kati ya Vita. La vice-présidente. Dans la vice-présidente, il y a la province, il y a le Kunga. Ok. Kinshasa, ils ont 4 provinces. Il y a Funa Changu, Kunga, na Moamba. Donc, dans la vice-présidente, il y a le Kunga. Après, M. Moïse Longa, la présidente de Nanga. Chance, c'est la présidente, Maman Bessine Kazali, Maman Béton. Ok. La chance, Athènes, la maman, la Vécleur, Amoni, Maman Boigna, Isali, et Athènes. C'est pas la première fois, on a déjà chance. Il y a un trésorier général à l'époque, il y a un président du Mindongala. Il y a la section foot. Donc, le maman Bessine a fait une chance de travailler. Le bureau de maman Bessine, maman Bessine, vice-présidente de la province de Lukunga. Donc, c'est pas facile. Moi, c'est déjà le président Boye. Dans le 21e siècle, au moins, ça va autonome. Donc, on se prendre en charge. On est le tribunal arbitraire du sport, la tasse. Point de vue, mais maman Kei a télémi à finir à tribunal à Sambi en tant que juriste pour récupérer 9 points de vue. Donc voilà, les amis, on a vu ça. On se partage à théâtre, dans le sport. C'est un peu difficile, mais dans tout partage à la journée, ils ont laï. Déjà, quand on joue l'amka, on joue passer journée là. Tant que 6 mois, si, voilà. Oui, en tant que maman, déjà, je vais lui faire des classes. Evelyne pour qu'on a fait une classe il faut gérer vous avez mis le est-ce parce que ma sang est-ce bon ici ça linda bien donc voilà avec le bon adam bien tout à l'heure on a sisi nao on veut que les réunions avec le théâtre tant que bien na yé ça na bien na yé voilà donc voilà parce que tout planifié qui déjà il y a moyen na yé que le on a programme na ngeza na agenda na nga donc ça pose pas problème ça na normal, c'est un bon problème. Voilà, merci Zidane. Alors, Banoko Belebe Bayebaka, vraiment, et Belebe Bayebi, et Belebe Bayebi, Nzelani ni Zidane à l'école, le lot Grand Star, le lot Maman Kena Sango, le lot Giga Star, Nzelani ni Zidane à l'équipe, pour qu'il y ait comment le lot, la célébrité aux alentours de l'eau. Evelyne Nazarana, moi, j'ai un kimia, ok. Ok. Nabanda pas papa Kanza, au lelo yemo kutabima na yote. Donc on a fait cette chance. Agenda papa. Papa Kanza azali azana babungu. Ok. On répétait à la crèche, c'est que le team vous qui la crèche salut. En passant donc on a parlé la moitié comme ça Adèle,
espace beau, on a fait un peu de l'eau. Donc, on a pas la crèche, après ça, toute chance, mais que les gars, on a TVT. To yaka ba moi makasa kishasa TV za tozo TV wa bizona mon signature oh vous avez pas sans chose beaucoup faire personnel abizani apenza esimba to do ba place mo wa mo ko ba so zu ko fama luki ko shike pa ya papa tito pika Jonas message nzuri ko sali ba papa nanga donc tant on a koma ki wana tant to pressé la première fois tu t'habitues donc voilà. Donc comment c'est né Utawana? C'est par là, dès la Kenaka, tant que casting ya Kilimanjaro yaki, c'était la seule au batombo yaki, ba memenga na Kilimanjaro. Vous avez des volontés na ba seba mo vous êtes à casa vous makolo tilemba. Ton nom répété dans les malba moyo. Aussi si vous répétez, on a 1000 francs, on a 500, on a 300, on a 2000. Sangisi malewa mo zara na. Parce que tu répètes à on pour manika on a les bossisi. Makolo donc voilà. C'est un peu difficile mais comme on a l'ingati yango, les équipes comme ça na ngate ngana bande ko ko accompagner sœur nanga. Nani ona? Tabu yem tabazaki avec artiste. Maintenant tabu il y a tika ko kate ngana continuer parce que depuis l'école Massamba ngana nazaka animatrice na baba théâtre va scène théâtre donc voilà. C'est un peu ça et vendre que tika la qui et maintenant un jour côté Moroni Gogo Bimela. Donc yango ya Bimela fondé tika mimanga. Ngana Kilimanjaro na sali casting nanga. Ngam kasanga casting za Sarah Moussaou. OK. Salut aussi ma soeur depuis que Zali maman de Keto Fatimira ke mamenga. Zabier mongali esika boza bandeko na biso comme buluku baya o bakenda basami kilali banda batiki biso boza na Congo. Baba Sarah Sarah casting. Na réussir na casting nanga. Ça va Virginie tout ça va dire Abdou nga na soir na l'équipe. Donc là na soir na moko na l'équipe là na tika na Kilimanjaro. OK. Première pièce na pe na presté les amis peu bien après on va passer une chance. La petite film elle a eu sert en crise. OK. Sert en crise. On a filmé na yo mogo. Na ngai na comment. On a fait une histoire na ngai producteur placé no wena producteur na Ferman Kababa oh mais c'est bien ça. Yango c'est yango na concours ba ninga nyo surtout les losa ba répétition na biso zona et au moniteur en crise et pesa kana départ na les acquis bongo par là biso to confirmer na musala. Il faut vraiment bosser dur parce qu'il mange dans ça une semaine de répétition ferme quand il biso au côté ton outil 17 heures. Donc un moment zoka pause moi 30 minutes au 17 heures. Il y a un moment rendement Isaki les colo. Donc voilà. Et ça notamment na ba pour vérité na ndenge osabi ya zida show na ngai eza pour accompagnement pour que na zaso na cop na ngai na sa na commission na ba na bazana et puis na bingi baninga na nga tout tourner donc voilà. Voilà, ça c'est bien mais Coco Tanayo dans le monde ya Njonjing c'était facile mais difficile pour tu vois que le monde a ba coca jambe ezaka moi ebele koto yo batia ba kal koto pe baluka ah boluko za moi si pe tu pas ni moi kitoko tia ya na koto yo moi tatamina to ye baena nous après tu PC espace à travailler est-ce que babilo ko bon peut comme la Zidane est-ce que c'est facile pour que au kota monde dango non biso ezaki difficile parce que ba déjà au bazali na libanda on est convié biso na Kilimanjaro. Parce que biso na Kilimanjaro ezaki kozina toyi sukutra. On est ba icône nde bazaki wana plus hein. Tourner biso so ba chance. Parce que ngapona na coupe Tito pona tourner premier film na Tito na okuka. Puis on tourner na Tito. Tito yo kaka oyo monaka. Siko na tourner pe moi si na ye. Siko na koka kite Yves on a ba ouvertement. Na koka raté. Nazara plein na complexe wana. Fuchs on les a nanga mais après bon na kende ki ekei donc na PCP CP fungolinga donc voilà on moni biso na Kilimanjaro to eso un épisode moko du coup aussi si vous y a pas 45 jours $500 na épisode na vie d'épisode donc parce que bato bazaka libanda bana convier biso biso donc contrat sur le côté moi 15 ans de contrat donc contrat stylé et ça super climat pour continuer peut on peut contrat super climat peut stylé. Oui, maintenant, je suis dans la salle pas il y a Sa Majesté José Mabilama. OK. Ça y est, je dis pas naïe. Tant que ça va beaucoup de gens mais quand on a un cop mon robot, on a dit qu'on a bien titre, on a bien bataille, ah,
nga azwi cope moko mais nakufanga mote tokufa biso nyonso tosala cope ndenge pompa moko Michel tosala cope wana toantidate nini calendrier ti calendrier toantidate totyango date totourne mais bangai bakanga biso totiki après tant tosapa mi José ekomi bato bimi bakaloyo abimi amenenga bimi tokomi bandondingere mais tant toye vers baninga tokuti déjà bandondingere bakoyamba biso déjà parce que bayebi ke biso touti déjà place ezali likolo comprendre donc bar ezalaki likolo moyen basala biso ke debo ete donc c'était ça et puis tokendeki bongo tose familiarisa déjà même si tozala toujours ensemble te mais tozala ensemble mais na terrain quand même badérangement mpe ezalaka Zidane yo tout ça na ndenge ya bolingo na ndenge ya Fredi Lekaso po baleka kaka po ezalaka esika basi na mibali bazali esika même na etonga même aussi na université na quartier esika basi na mibali bazali on les a ratés oui ça ngate que non tout le monde dérange peut-être ceux qui peut aller bon voilà je sais pas moi mais mutu po ya vers yo il faut tala ata tempérament na prendre to sekarana ba bande wona sembala OK sekarana si faut blaguer to blaguer so za era msi o sekte na sekarana na OK to seka er to za personne seka to za kambo seka so mutu po ya ko aborder yo il faut trouver faiblesse moko bolkati na o côté la profiter de faiblesse wana côté so pesi mutu accepter opesi mutu accepter mutu po ya te il faut yo moko bige oza ndeko na nga to ça bloque en tant que frère et sœur blaguer point barre aoye le buzo bati o no so yo ka ke salama soki esalamaka onga na mona na ngate na okaka ndi bato baoloba soki esalamaka o so mona ke salama parce que ya yi accès ya ngwana pe salamaki donc soki o pesi accepter et salamaki soki kaka connais-toi toi-même et ça le plus grand regret na yo le plus grand regret na yo oyo omonaka na monde na biso univers na biso toza un regret vraiment local oyo namonaka mabe depuis na banda carrière na nga et ça là comme mabe loba ah si je savais ezaka nini na théâtre na cinéma vraiment na regret parce que ça a une opportunité belle avant ouais na théâtre na regret sauf que na bateau baya na théâtre OK dès to regret toujours était mambo belle bassin c'est toi qui était mambo belle biso to yaka to saka musala bango bazoye la buzz mais na besoin na oleke na biso boye et quitter OK bato balinga biso o babanda ko biso basomba biso lelo mutu azotala na ye peut-être ka wifi aotala na ye ayoka pena susimiyete mais biso mutu babisa bambongo na bango ba 10 euro ba 15 euro basomba baseki na ba DVD oui basomba po batala biso maintenant bato wana baza na besoin ba bêtise na biso oyo biso tosala te biso soki tokomotekela bango bêtise tomotekela bango soki ba bêtise na biso tomotekela bango mabe na biso donc bango baza rien à voir na makambo baza pe na besoin mais bino nde ba enende bobandi makambo wana bino ba enende bobandi ba conflit bobandi mafinga yango pe baleki baye na lokolo wana kindumba bazebele lelo ba conflit ezebele so bino tanga bakomba wa donc si ça bato nyonso presque comme moi je gère pas de conflit moi pe na ba baza na ba conflit ça il no le ko kuta nga mo bikop na kando mona na koma na ngawa on a zo l'exata na nga on a vu makambo nyonso théâtre c'est un peu difficile il faut mikotisa kuna lukoye bango ndepe oye bango so po mikotisi te oye bango te toza pe na baninga tokola na bango nakoza pe na ntango nanga pe nazala na baninga na nga na kola na bango bato te baninga na nga théâtre tozokutana bacollègue tokutanaka ere ya mosala tosala mosala esi nango oake ekoki koarrive na likamobo na circonstance mobo esengi bokutana tani sinon comme ekomi nango bongo comme ekomi nango bien te comme rester chez soi osala makambo na yo proposition qui peut comme là yo kendeni aussi maman goa omata lisusu banda nazala Zidane wana vraiment franchement banda nazala Zidane wana nazalaka Zidane wana na mitema bato bana convaincre nazalaka wana bazala et même puis fait batali lisusu mandambo te kende wapi ezala wana tina mporo na niveau na biso na nyaloba wana kaka bayambango bayasa basala tout baosala bato yanganga na convaincre bazaka yanga OK ça c'est bien la journée moko so na obakisa ta moko non aux avres chrétiens
Moi, je suis chrétienne, je suis papa chef, enfant, je suis dans les États-Unis, papa spirituel, dans l'église du Christ, donc Nazawana, na restauration du Christ, ngai na kuyarawana, papa fofo na Nazawana, moi je suis Nazawana, bango bankadra ngai spirituellement. Ça n'a problème, à 1h du matin, à 2h du matin. Ok. Souhait majeur, vous avez nini pour la musala na yo? Vous avez vraiment même dans âge oyo, un jour, on sala vraiment cinéma proprement dit cinéma na ba norme na. Ndenge no sila osala. Oui. Oui. C'est la bisala zo kende atteindre. Donc il faut applaudir vraiment bravo Sila, les caméras. Oui, dis-moi maman. Donc ça va déjà, ça va. Sur la salle les autres ratés. Sur la salle. L'erreur est humaine. Après ça, faille m'oboyer. Mais là on n'a pas babakou. Babakou baza vraiment babakou. So ba moni ici là peut-être azamutu. Après la faille, ça peut être erreur. Bazo yé bandeni ya kokene na yé. Bazo talise erreur ou place au 5 erreur carrément azongi. Pourquoi c'est ça soutenir quelqu'un. Donc quand bazo soutenir mutu, bo moni na mabe bo solo li na yé, c'est pas que besoin ba ndeko susu. So ba moni ka moi mabe, o li ba sala rema, ba mo ba tela ko finga. OK. Moni ko finga ezo honorer communauté té. Et honorer communauté té au contraire ezo baisser biso. Biso sko tolobaka tojoaka na mangala tolobaka mangala tosaka basous-titrage te tozaka na mangala siko mangala ngo biso tojoaka nango bandeko ngo biso bayokaka mangala ngo toke su bien te na bango bana su baosomba biso bana su baotala biso tu vois. Donc il faut toluka tobongisa biso tobongisa misala bandeko soki baza pe libanda bayeba pe ndenge ya kosola na biso so likambo ezali. Voilà. Ça c'est bien. Alors, le lot nani mi balé mi sato banani bato ça la fierté à tête congolais. C'est là yo pour autant là déjà les lots tomoni bande ba comment souci wana ya ko sala théâtre vraiment souci comme bena ba film ba série télévisée ou tout ça là bien autant la qualité à image autant conception autant idée autant nyoso moni non. Vraiment réalisation qui toko veut dire que mon bimi pour que film ça na yo moko par rapport à la télévision mais bien na YouTube par rapport à la film na nous sommes appelés nous sommes ça bien vous avez apprécié le lobbying pays il faut na cha ba apprendre dans la côté pour que lobby toto mon la tête congolais yo mo lobby bimé belé non mi balé mi ça tout cas permettre bande ba comprendre que non Zizou azolo ba mamba solo on a mon qui déjà Bekam avec Samsung bien Belvi pas Samsung bien. On a dit Jorvi pas où ça me sent bien. Mais la moitié peut bagatailler ma bien. Ah bon non Nathalie était Nico déjà ça la bien. OK. Nico déjà ça toi ba bien kala makambo. Le poteau ce qu'on a l'erreur, le bas mon pas ça dit erreur. Mais yo moko bon le quoi l'erreur est humaine au beau ça peut erreur. Mais aux grave. Mais pas ta joie peu bien mais comme non natalité on nazo mona nazo zala pe nazo vivre na moni Jorvi na moni Bekam na moni pe Belvi. OK. Donc quand tu as la pe bakata pour na yebi ke au futé te. Yebi selon yebi kamonde ni ekende là bas. OK. Voilà, ça c'est bien. Alors voyage à ndeko Bekam na Côte d'Ivoire. Na kati avion aussi vidéo. Photo moko boye balobi kisi nzora nem da bimission Bekam azolala. Bekam azolala na kati avion photo bimi. Oh, il va-t-on. Nous les nous avons là là té. Attends, beaucoup personne. T'es mututu là là mais c'est position peut-être. T'es beaucoup personne vraiment na pongi franchement. Na pongi au pays qui a to évitant. Obi pongi c'est évitant. Ade to vani boto wana so na boye. Na moment mo bokei. OK. Ils sont tous la meilleure zaki. Olali. Eza bongo, c'est naturel. Pongi yé fatigué sur la tchabi boye. Na ebité na position ni ba oloba na kiti avion. Jamais bola tcha sonde do a tcha boye ou soit tcha boye. C'est ça. Azamutu. Ah, mais c'est ça humain dans une pongi alali. Comment pour la pongi? Ah non, so oyebisa ndeko kisi nzora nini oyo ezobima ke yende mutasali ke lelo photo wana ezala publier bato bamona ma misusu ba côté les abakoko aussi
basilingaki mwa moke. Alors, est-ce que ezaki acte moi bien poser photo ndengona parce que kolala bato musu balala misu polele musu munoko polele musu patangi soya si kolala wana et ça les bato musu moi bien te ndeko a poster ils ont un avion ah n'indimité bon oui oui et gros ça la paix parce que qui sindora ces jours là bakendaki pena hérité watanabe na Côte d'Ivoire bakenda presque nzela moko l'avion déjà au moins biso on a vu bato batala biso bango baye biso bango ba biso tolingana rati so ba biso tolingana rati c'est par rapport à acte na biso c'est par rapport à acte na biso après mon ninga za fatigué alali ngala confirmer na ngate que ezaki sijora na yebi pete toli na nya filmaki toli na bora ifoto mais muto asali acte wana sikonde bango batongo balobake bolingana rati biso sikoto boyana moni ke tolingana rati so moi moninga na ndenge wana alali parce que ça fatigué ça vieux ça pareil alali comment yo kanga minga photo publier on sala na ko sala nini parce que sala yini do batu na mokiba oboye parce que alalaki non au contraire ba so e ba te lo muso lingo baisser mutu au matisi makasi donc attention na motema mabe bosa attention na motema mabe c'est pas bon bosa attention na motema mabe kitorote. Voilà, rencontre Naïna, ma famille, Goou, Bandeko Belé, c'est pas la peine de série na bango. Est-ce que et c'est là que on a marqué, il faut fonder l'horizon. Tout le monde a déjà question à Pakenda. Président Lobé Bakenda bien à Belleville. Oui, si la personne pas qui en 2014, il y a un monde. Ouais. Linda, petite affaire pour la maquilleuse, Bakendeki, na réalisateur na biso, je vais m'allonger. Pourquoi pas? Avec l'équipe qui toujours font l'horizon, toujours ma famille, toujours ma mission na biso ça va. Bien on est. Featuring. Mais pourquoi l'échange culturel Côte d'Ivoire est awa na simanda quand même. Côte d'Ivoire est na awa. Si ce cas artiste kaka Côte d'Ivoire les autres ont un problème. Bon on peut bayaga awa, il que bon bayaga. Bayaga oui na je connais 2019 je crois mais si je me trompe pas. Bon on va na ya pas la biso. C'est pour ça que tu as bon ma beza. Voilà. Mais ma moi polémique que tu as manqué par rapport au conflit, le négo si là na exil amitié na rasusté bande ko bazui ba photo mi balé ba sangisi voilà ba ah au bout d'une zela déjà les gars on a 2014 yo qui ont le na 2000 na 2021 alors c'est normal polémique dans la katiwana bazui à Belleville ba tie akala donc tout ça c'est normal bien nous sommes non nini il faut mettre appareil est-ce que va botter mon comment est-ce que votre groupe faut mettre appareil nzela moko ba kene mboka wana nzela moko mais baba toujours ça est-ce que toujours réfléchir vraiment ba fan eza est-ce que toujours réfléchir est-ce que voir que les mokolo moko pourquoi non mais ça attend et puis toujours bota mi toujours bota mon commenter toujours kufa mon commenter on peut évoluer mon commenter ngane tingane na zarabo ivna lobarate na sport na kenda Russie na kenda Afrique du Sud na kenda ba Benin na kenda ba mboka ni ba Botswana to kenda ba mboka mbele to kenda ba Haïti to soki mboka ni na mwana to kenda ba mboka bele l'équipe nationale et bele est-ce que na sina ya devant public pona ba ndolo bangai kutu na kenda ba Malawi na kenda ba mboka bele l'équipe nationale ça pose pas problème si la kenda est par invitation. Dernièrement, il y a un feu d'Inde, non? Parce qu'il y a Inde. Pourquoi ça est polémique? Car si là, il y a Inde. Nadadi, non? Ok. C'est pour ça qu'il y a Côte d'Ivoire qui a Simanda. Donc, les autres artistes, c'est tout ça, tout bimaté. Tout ça, il y a Congo. Tout ça, les logotés. Pourquoi vous comparez avec la boutique à comparaison au Yassi là? Il y a aussi. Mambouana, Ezala, Kalisufite, Basala, la paix. Bayokana baza basoro bakoli esika moko botika komparaka baninga ezali mabe tosa musala po bino bosepelaka tosa musala mpona kozongisa bamabala oyo eza na baproblème tosa musala oyo ezozongisa bafamille oyo ekabwani tosa musala te omiso na bino tokotaka so na baproblème meme babandeko na biso moko ni bacomédie toujours ozala na bango
ebele baza bahypocrite, baza bahypocrite, donc bazopelisela bana basi wana mibale moto balingi kaka division ezala, balingi kaka division ezala. Bon, tout facteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Dans Barina, on va dire. Ok, ça c'est bien. Alors, tout le monde fait il y a Cernabiso de la paix, mariage naïe. Aussi tant de problèmes et bimi wana. Oh, mobali ya bato azana moi si naïe na moi na Bakongo déjà bala comment artiste beaucoup lembali kambo te mibali ya bato boye baraté. Boye baraté tant bolinga ka mibali. So ba bala ka bala c'est oh non de. So ba bala ka divorce na simbaki na monta divorce. Ayo kudana de la paix moi c'est ma bonne délire soit monique va soki na bango bien ba vendre c'est l'hôtel maman c'est l'hôtel on va appuyer les cambo biblia et pekisa bible pekisa yo permettre en salem ndana bi mobali wana vanda na de la paix bazana na kasavu bafana ndako na yi mobali wana de la paix non so nanga penza ya famille de la paix oui moi na me waso de la paix ça so nanga famille to vandi bango na befale biso na sport donc mire na biso so mati obeleli bango bomona ni bango so mati mi babeli biso bomona ni siko mobali wana bavana na enda mo yo bani o bavana na mobali wana ndako mwasi wana azalaki wapi il fallait wana aya a se prononcer alobaki o mobali na nga siko basi babalani na miso mokipe na miso nzambe yebisanga après yo lobaki mobali nanga abalanga on va bisi ba photo et tout machin après non il a pas à moi ça ma bonne délire il bangomba ça les mambo bele pona libana nae so zai mobali na tenza manga l'accès ça mazala jamais distrait ça mazala jamais ça ngala c'est ngala de la paix wa moi na ngana mobali na yote mais kwanza ma permettre eloko na salama donc kuti kaka maboko nzambe maman oyo ayi kopesa bafoto etout ke soit mobali na ye limsanso na biso alima ayi kopesa bafoto ya bi mobali na ye aluka sola na mobali na ye soki eza mobali na ye kaka soki aza parce que avandaka na de la paix ndako des années bazala ndako donc eza mobali ya de la paix. Voilà, et dans mon balade de la paix, tout le monde surprise Gabriel Asaki, na Gaïta, moi nae, autre que jamais dans mariage Jean-Marie Rosala pour on va dire oui le moment qui l'autre fois Gabriel a utilisé qui peut-être qui une erreur à Salaki mais néanmoins bah ça les fois Rosala la fête. Et ça bien une famille. Mais Mathilde ça na Gaïta na d'autres les Gabriel. Qu'est-ce que vous croyez? Que Baolo Banati, que Bozati, Maman, est-ce que vous avez un bois, un bois, un discuter. Tu vas dans 5 minutes, il faut discuter. Après discussion, 10 minutes, c'est belé pété au solo. Donc, on a beaucoup de bon. Les alliés, amour maternel. L'amour maternel, c'est pas jaloux. Maman, c'est tout ban. Donc, il y a Gabriel, non, Baye. Baye na fête ya de la paix pour badiro Gabriel alobaka na vraiment mabe pour na de la paix. Non, Gabriel na dobango à chaque fois. Bola na pena mam Gabriel alobati. Gabriel ko lobalika musiko yo. Après 20 minutes pour na likamwa na ibe onti. Elle n'est pas inconsciente. Mais aloba mambo a garder na mutema ti. Na loba eloko yo. Aloba makambo evanda na mutema neti. Et l'homme qui a bimisi na lobby, elle est comme ça, elle est instantanée, elle a bongo. Donc et l'homme qui a bimisi après, un petit peu bimisi maloba mo ba mabe boké na ngo boé. Yo quand kanda ya bossa inae. Yem to ya liboso vers yo. Aïbi na penzate o ya le baki. Donc c'est un peu ça. Donc tu as vraiment Gabriel Liberté. Les nature nae. Les nature nae, elle est comme ça. La vitalité. Alors, attention, vous déranger, maman, bébé. Il faut qu'on comprenne le moutoune à Zalini. Elle est comme ça, elle vit comme ça, c'est sa façon. Il faut supporter qu'à Bongo. Elle n'est pas. Mais elle a son chaud. Voilà. Elle a son chaud, mais elle a rempli un peu. Voilà.
tout ce qu'on a mariage il y a Duche Kapanga na Soleil Ngonga et moi ba analyse on est ça la biso bien Duche Kapanga babi abala lembate a continuer abala bala Kotobe babi Soleil Ngonga abala bala et otali ba photo de babi mebeli tiga aboti s'appelle sur lembate donc yo ko permettre mon bail na yo abota par-ci par là non on a ko permettre mon bail na abota par-ci par là tes mains ça va le passer na yi c'est normal nous ça le passer na yi nous ça avant le passer na yi nous tu n'as le passé na yi il a eu avoir des enfants c'est normal c'est un grand garçon on ça doute que nengo bali boye na il est passé no ko ko so banate nengo bali boye passé no ko so banate c'est lui comme c'est dans le passé na azala soki je dis bien soki hein je pas confirmer mais soki dans le passé na azaki na bana ou azaki na mwana c'est normal donc il lo ko le visage rien à dire na basi na sobobi basi watiki na zemi tout ça ah mais ba comment qui wana ozotala te se yo mikolo za la page te ndeko flèche d'or bazo comment abotine mwana moko aussi lelo zemi encore quoi nité obala mwasi wa na zemi yoke bala o nano te zemi te mais oboza na zemi mais toyoka na ati toyoka na te na donc harmoniser peut-être on a le baptême zoka donc yo le cohésion ezati OK on a besoin de la baliope to balani mais cohésion ezati on tozo kene idée na chose de perte c'est pas parce que on a zemi nanga faut ba balo kana mawa OK il y a pas mot par pitié donc voilà peut-être à mon côté ya akewana peut-être à se retrouver côté là par intérêt. Intérêt, quel intérêt? Si vous avez intérêt, vous basez sur ce qu'on a basé dans le monde, basé dans ma gamme. Non, Duche n'est pas comme ça. Hein. Duche c'est un garçon rigoureux. Il n'est pas comme ça. Il peut assez le savoir dans n'importe quelle fille. Parce qu'il y a des gens qui sont sûrs que vous allez et bah ça peut Duche. Un peu facile à garer. Mais ceux qui ont vu donc il s'est décidé de se marier, donc il doit se marier. Vous souhaitez pour toujours sur le lobby, la photo yangonga ebimi tu vis que badagina ex-musicien musicien moko pe munene na biso musicien na pe azapena ya yepe mikolo bazakana ya kumisaka ye donc cela il peut faire pas luka pe côté na yepe azape à la mais au football ça te a commis azamo sai na nzambe. Mais oui, bah, lobby, Toboïs, Désarrois, Zizanie, tout ça, voilà. Peut-être ça peut délivrer sa douche, il y a monde. Ok. Oui, pourquoi pas? Ok. Oui, alors moi, je suis moi, c'est mon boy. Voilà, tout aussi, ça l'a biso awa na. Souhait nayo pour na belle vie lelo eza jour anniversaire naye je crois bien tout ça l'effort ya rozala na orphelinat et pas wa pa bengisa pour ya za bongo chaque année soki nzamba bakisi de mvula moko akena kolia komela na ba orphelin solana de gono belle vie souhait nayo que ça la bien numéro de téléphone moti na bandeko bata la biso pour que tout ça nayo zizou na tikelo vraiment micro des annoncés Michel Elomi Kabadjinde derrière la caméra, merci. Les gars réels. La tigre des annoncés Michel Elomi. Merci à toi Yves Panda en tant qu'artiste du Congo. Belvi Kandi, ma soeur préférée, ma soeur chérie. Aujourd'hui c'est ton jour, profites-en. Lia, Mela, Sakana, mais Kobosa Nzambete. Maman la biso ici kanyo surtout Azali. Et si kanyo je dis bien Azali, Azane Sengo Kobota. Moi ni abonné à maye le la belle vie Kandi. Vraiment que Dieu te rende grâce sur grâce na maramnyo so ozo sala. Bokendara bokila yo mwana maele lelo tête haute et pesazo ate pesakanda te c'est ton jour, je dis encore profites-en. Ta sœur chérie depuis Kinshasa RDC a tombé Lio jovial anniversaire, bah fait ta caca bébé. Qu'un à toi ça fait du bien.
un jour de plus, ça fait vraiment du bien grâce à Dieu parce que mingi botama ina bango bazui aja leloté mingi botama ina bango ou ba komi mkola leloté, c'est pas parce que l'équipe bango ezali nzambe akitima wanaye, donc il est le Dieu de miséricorde. Donc voilà. Là je salue vraiment ma maman chérie depuis Strasbourg, Élisée Binda, ma maman Charlotte aussi depuis Irlande, Pemena Général Kabouya, la personne Bambote Belé, pourquoi pas mon tonton Poupon leur sœur, mon frère, pas tous leurs sœurs. Depuis Londres, Sika Bozan, la Pessibino, vraiment Bambote Belé. À mon président Bruno Loubi Kambongo propre, vraiment Bambote Ebélé. À toi Cécile Bilonda, la Canadienne, ainsi que vous allez Bambote Belé, Zakalo Bambote Belé. À toi, Lionel Lutula Bambote Belé, Tété Yondo, mes très sincères condoléances. Papa Akei, Atiki Bisso, vraiment courage ma chérie. On est de cœur avec toi, Nengezakaka, Torozalawana, Torolela Papa, au suivre Bisso Namsiko Sikozali, Bozana Kimia, Nzambe Azui, Pe, à répondre, Ezali Mokano Nzambe. Kijatombo, Napeso Bambote Bela, Lino Sene Bambote, Ebele, Napesi Susumbote, na famille Nanga, Mobimba, Eska Bazola Nangai, Eska Nyoso Tozomi, à mon pasteur, Napesi Bambote Bele, mon pasteur Fanfan Makena, Napeso Bambote Bele, mon papa, on a papa, il faut que l'on l'a vraiment chapeau, papa Salarake, Ngai Evelyne, Nasungama, na circonstance, nous soyons à Mabe, papa Nanga Fanfan Makena, depuis les États-Unis, Napeso Bambote vraiment ébélé, na église Mobimba, la restauration du Christ na pesi Bambote be maman il est na Manzila na onjenaye vraiment na pesi Bambote ebele sikozali bino botika ngate bino bozananga butumo Joël Akele ma copine na pesi Bambote ebele na pesi vraiment papi vous Bambote ebele ya basakata wana ratarate na pesi papi Anse Bambote ebele Guy Anse Bambote ebele maman Ndele Hollande na pesi Bambote ebele micro za Yves Bandakei je veux pas abuser hein. Il va passer un micro, mais je ne vais pas abuser. Vous voyez, émission, Ezali temps. On est là. Moi, je suis là. Bandekonanga, bafan nanga. Awana kata super promo. Aimer, liker, commenter. Pourquoi pas partager vidéo oyo yangai ndekona bino mon boss Clémence na Katani Global TV na peso vraiment Bambote ebele l'opportunité oyo au pesa kinga vraiment je ne cesserai de te remercier nga nazananga ma patronne Mama Jodette Waikwa na pesa Bambote ebele molongani ya Bob Waikwa papa na biso kuna na Suisse na Kembangu na pesi papa Jean Waikwa na maman Mado Waikwa Bambote ebele pourquoi pas na leki ya mokonzi aza mokonzi maman Viviane Bondo na pesa Bambote ebele pourquoi pas papa Dino ayete papa Dino aye papa Dino aye pesa Bambote ebele. Là je dois m'arranger pour dire un grand merci à ma présidente Bessine Kazadi, Maître Bessine, Mama Béton, Mama Kipavita, merci pour la coupe au Pessi Bisobana Vea et c'est quand nous sommes tous aux alliés. Vraiment coupe Kendeki, Pétas, ils ont ici coupe. Vous allez moi si à Boigna, vous allez moi si à Maëlle. Merci à Roger Itoto, l'ambassadeur du football congolais, n'a pas su Bambote Belé, pourquoi pas Noda, Dima Samba, n'a pas su Bambote Belé. Merci et on se retrouve à la prochaine si Dieu nous prête vie.